Tozoteka jeton oyo a condition que tobongisa nzela oyo ebebaki bandakala bakozina biso batiaki yango kati. Alors compte tenu tobulaka awa tozokwesa bato na bamai tout ça. Alors biso moko tozwi initiative oyo a condition que toyede bakozina biso toyebi ke bakobongisa yango dans les jours oyo koya bakobongisa yango mais biso moko nanu tobimisa nanu basalite nyonso eza bacarnivore mpo mai oyo ezwa moyen ya kokende kuna. Alors toteka jeton a condition que no toluwe baben biso moko tobimisi basalite to charger yango na baben bakeyo bwaka parce que la plupart ya jour basalaka yango. Magazine Vérité ou Réalité, magazine Vérité ou Réalité. Du nouveau à Kinshasa. Kinshasa a une autre couleur. Salon Lomela vous apporte plusieurs options. Papa, maman, enfant. Une seule adresse. La beauté est prête. Babi ba salo ezala na kitambo. Salo yaka moko. Salon Lomea. Na bengi ba fille o baza lokola ngai ba artiste. Donc boya ebele. Kwa ya Komoriko, avenue Lomami, Numéro 20. Babi bazala na bona ba salon mais salo yaka moko babi salon mona poto. Boziwa. Basi kitoko lokwa ngai. Bimo mona ndé na koti na ndé na bimi. Donc deux personnes différentes. Baya kaka. La beauté est prête. Vérité ou réalité, magazine Oyo. Il a qui s'arabine la vérité à Ville à Kinshasa. Awa toza na monga fula na commune monga fula na kuta kimonza tozomona population ndenge zo souffrir awa ba motard ba kangami na nzela beba to lakisa tango ebele na télévision na biso pasi na Ville à Kinshasa to ebité awa soki ba bourgmestre bazalaka soki pe hôtel de ville ekanisaka monga fula pona pasi oyo tozomona ko banda kuna ti na suka reta kimonza za kufa bandeko ba motard bazu initiative bango moko basala ba fiche pona koteka ba bongisa nzela na ebité soki salama na mboka nini tozomona bandeko ba oyo awa ndenge ba osala ba fiche mbote ndeko nini toza komi na monga fula précisément na cité Pumu nini oyo ezosalama awa nini esalama bon tozoteka jeton oyo a condition que tobongisa nzela oyo ebebaki bandakala bakozina biso batiaki yango kati. Alors compte tenu tobulaka awa
tozokwesa bato na bamai tout ça. Alors biso moko tozo initiative oyo à condition que to aider bakonzi na biso toyebi ke bakobongisa ngo dans les jours oyo koya bakobongisa ngo mais biso moko nanu tobimisa nanu basalite nyonso eza bacarnivore mpo mai oyo ezwa moyen ya kokende kuna. Alors toteka je to à condition que no toluwe baben biso moko tobimisi basalite to charger yango na baben bakeyo bwaka parce que la plupart ya jour basala kango batika kango kaka na balabal après eyo kozonga lisusu na carnivore. To comprend toza na nzela tolobaki vérité réalité tokotika te soki population congolaise azukimia te tozomona bandeko nde baosouffrir mbote ndeko te ngana lo batelo ngana mediana longola ngo elo ni ezo sana mboko longola mediana balobi makambo ya pouvoir bo bandi yango yo na biloko oyo apro la saka batu kilo soki ya nini longola ngo kuna tolobi tokotika te vérité et réalité magazine oyo ezo lakisa bino ba vérité toza na nzela tokozwa motu nyonso mbote ndeko ndeko kombo nani tala kamera kombo na ngai Yuma na kati ya Bayanke balobi Yuma na kati ya Bayanke yo oza nani na organisation oyo naza président honoraire ya Tronçon oyo banda entre Kimwenza ti na Kimwenza gare nini ekoyeli bino mpo namoni bino na bapapier na maboko banzela ekufi eza nini sava biso tokoki kozela kaka te leta ya kosalela biso po biso moko nanu tobanda kobongisa place tovandi canal oyo eza bouché tosololi toluka mwa contribution na biso bato ya moto toluka bato babimisa badeshe nyonso tosona bato ya ben basunga biso badekage badeshe wana po mai oyo ebanda koleka ti kuna na mbongo na bino moko na mbongo na biso moko alors nini oyo otekango combien eza contribution ya motard eza contribution ya motard akopesa 1000 francs seulement po tosomba bapau tonegocie na bato ya baben bamemela biso badeshe oyo tokolongo na terrasse bandeko ya Selemba ya bumbu baza na poto basanganaki mpona kobongisa bumbu bango moko message nini oyotina na bandeko oyo ya monga fula bakenda libanda ya poto mpona kosunga bino toleli toloba na bachaîne na banze eza première fois te oyo kitamilie oyo na monga fula c'est comme si tozaka na bato te ya dignité bato ya honneur donc babosani esika bauta babosani baparent babosani bakoko babosani banoko nde yango tozwi initiative ya kete soki tobongisi biso moko te moto akoya kosala biso te est ce que na monga fula bozala mpe na bourgmestre toza na bourgmestre ayebi dernièrement ayaki awa telemi atali banda akendaki kombone nani Olivier Saya ayebani ti ozoyebisa Olivier Saya nini azotala osika asunga biso na mutu oyo ekoki kozala soki babimisi badeshe na kati ya bakaniveau mutu wana eramase ekebwaka po ntango nyonso babimisaka evandi mbula ebeti ezongisi lisusu na nini nzela oyo eza nzela monene na monga fula ekendaka basite touristique kote oyo mindele balekaka awa il faut baseka biso likolo ya eta mboka monene boye eza bien te merci ndeko merci to continuer tozolobela la population congolaise mpona baproblème oyo ezoleka na ville ya Kinshasa mbote ndeko Ateloba kuna papa nazo na kati ya musala tozosala musala kombo nani ngai Chibanda tonton Chibanda initiative euti wapi mpona bino bon mpona biso tozosala boye po tobebisaka nzela na biso tala bakonzi baza likolo bazomona biso te nde tolobi te biso moko tosakisa mbongo tobebisaka nzela na biso nde tozosala boye merci tonton Chibanda motard est ce que idée oyo eza malamu eza bena malamu makasi mpo monisa ndele ebonga 1000 francs te makambo ngo bekomi ya 1000 francs makambo ekomi na 1000 francs ejour nini merci bo comprendre que tozala en direct toza wana komi na monga fula na route ya Kimwenza donc problème sérieux na bandeko bawewa na population pasi nzela eza te mote papa ndeko toza awa toza na cité Pumbu na route de Kimwenza ndeka uzomona mai ndenge tourmenter na banzela oyo ya buzoba eza kotoyo programme ya 100 jours ya chef de l'état bino besoin te toyebi yango te koto na monde net eza te net bazo négliger koto awa bozana ba Congo bozana Kinshasa mais etoko awa eza Kinshasa mais to bima lokola ba Congo kute na moi propre ba konza mboka bazotala ozoba oui bazotala ngai mais ba yeba ko raisonner bato ya koto hein bo eza normalité oh nyonso tozomona eza souffrance
oyo nyonso ozomona eza charge ya l'État mais baindividu lokola bamotard basangani mpo babongisa nzela ya l'État esalamaka te nulle part ailleurs. Bandeko baza na poto tolobaki vérité et réalité eza magazine na bino bosabone ebele na Nouvelle Tendance Télévision bozwa kaka bavérité ya makambo ya ville ya Kinshasa. Mbote mama. Mbote papa. Mama moi makasi botelemi awa eza nini? Mpona place transport nzela olekeza te place eza obeba lisolo ya bamotard bazwi initiative ya kosala nzela bango moko mpo leta aza compétence oko kobongisa nzela te yango moni bamotard bango moko basala initiative ya kobongisa nzela na bango abongisa asoki mpe na makambo eza ya ye eza ya gouvernement eza ya biso moko peuple congolais tozwa charge na biso te leta azwa charge na ya kobongisa nzela parce que ville province ya Kinshasa eza très sale partout. akozwa makaka yaka ah bien nini yakotala liloba mais amekotia eloko nga na lobi naza mopanzi sango asalela yango akomona mbuma bazwa baétudiant ya IBT mpo ya biso bapesa bango banzela oyo ya mboka tokomona banzela oyo ekobonga. Est-ce que ndeko eza vraiment malamu individu lokola population motard azwa initiative ya kosala nzela ye moko? Bamoteur oyo moni baza bavolontaire, ce sont des patriotes. Tokotelemela bango te tokoki mpe koencourager bango te d'une manière que bango baza bapeuple bamoni ke cope na bango baosala mpo ebeba te bazosangisa mwa 100 francs na bango mwa 200 francs bamekotia mwa pau mwa libanga mpo moto na bango eleka. L'État mpe baotelemela bango te parce que ce sont des patriotes bazwi idée soki bango mpe batiki bato bazoleka moye baleka ezali te mais ce sont des initiatives tolobi asoni le gouvernement na biso lelo atie mayele na ye azwi bato lokola bagene oyo asangisi bango na bana IBTP banzelo ekobonga même baérosion tomonaka ngai na ye baérosion mosusu l'État futelango bambongo ebele ya 10 mètres mais baérosion mosusu ya ba 20 mètres bapeuple bango mo bakundango na basaki na babambu. Alors problème ezali ndenge papa muza alobaki tozezwa en charge bacantine populaire ebunga biloko lokolo oyo tomoza komona lokola peuple azokosalama basalongo makambo mosusu ebunga. Donc bagene oyo nakotelemela bango te, ce sont des patriotes, ce sont des gens à soutenir bazo aider population pour moto eleka bato bake misala bamaladi baleka. Bukumesa na bino akomi na monga fula azotala osiko nini ozoyebisa Olivier Saya? Bon ndeko Olivier Saya c'est quelqu'un que je ne peux pas admirer, c'est quelqu'un que je ne peux pas acclamer, mais c'est un citoyen. Olivier Sarr Lobanini, moi na batou. Photos à la claire, papa. Olivier Sarr Lobanini. Na mon amour comme ça, Olivier. Olivier Salinine. Olivier n'a rien à dire. Olivier. Mais Ndeko, commune à Kitambo, ce qui est propre. Nani nde azwa initiative ya kubongisa commune à Kitambo. Ndeko Lito, l'honorable Lito, on appelle Simbote Siko dans l'Assemblée provinciale. C'est un vaillant. Foye ba stratégie non de Rolito asala na Kitambo na commune na ye azaki na ba partenaire nini avec quel moyen d'abord commune na Munga Fula Kitambo ko kota na Munga Fula ta 3 fois oyebi ba société minene eza na commune na Munga Fula na yebi yango carrière ya mabanga eza na Munga Fula mais loko na oyebi sa yo vérité ndeko na ngachango na mutu na yo commune na Munga Fula eza munene Kitambo ekota awa ta 4 fois ou 3 fois. Mais le vrai problème est que Zali, est-ce que notabilité à Munga Foule est à la soudée? Parce que Ndegolito a travaillé qui bien à Kitambo parce que Zagina ba notable et bien. Ba grand politicien Mboka na biso baza côté kuna. Ndegolito a travaillé bien parce que ça a fair play à Soloratan ou non sur ba gêne. Ça rappelle si idée bazo soutenir yé. Mais c'est difficile Ndegolivier Saya a na Munga Foule pas ça likamoza moi passe. Et ça moi passe parce que na go betele maboko na lobby mais Olivier Saya il n'a pas vraiment un mot sur le plan technique politique. Il y a commune à Munga Fula. Ba généraux, ba ministres, ba entité nous soit vendre na Munga Fula. Mais Ndeko Olivier a dans moi ba limite. D'abord rétrocession ba pesa bango ane comme ya combien? Alors bandela wapi moi na bata ressources la wapi. Commune à Munga Fula yaya na ba mikili muso poto eza pays mubimba. Commune à Munga Fula. Na mikili muso poto Munga Fula ka ko moni eza pays mubimba. Na ba mboka muso eza province mubimba commune à Munga Fula.
Donc quand vous nommez, par exemple, Ngaï Lelo, so batchenga Boukoumé, c'est le rôle de la commune à Mungafula. On a senti le rôle de la gouverneur, il y a province Moro Songolo. Olivier Saya, Aza Boukoumé, c'est Yabana Mungafula, mais il n'a pas de limite, il n'a pas de rétrocession pour ça, ça dans la commune. La société est dans la commune à Mungafula, les grands Nzela Oyo. Baota là parfois à la télévision, aux yeux ça va monter. Quand on a ma carrière, Oya Mabanga, les autres ont Banzela, mais n'est à la ville à Kinshasa. D'abord, moi-même, je suis le premier victime. Naouta Robung Salupang Nangai, Bandeko. Naza victime ngamoko yebindeko journaliste lupangu nangai kena na miteni na érosion léon a comme un grand sinistré, un grand journaliste comme moi je suis sinistré na perda lupangu. Donc ce que je peux dire na comme locataire, ce que je peux dire ba société o nyo soko evre na Mungafula awa eza na promo benga ngo statut ya organisation. Et le kozanga na mboka na biso statut ya organisation. Ba société wana ils n'ont rien à voir. Tout nanga pourquoi? Parce que ba société na ba futa kampaku na bango na mpako ba futa ba s'attendre que mbongo to futa et osala la biso nzela. Société na lobanine. Société kozala ata 1000 sociétés, les sociétés n'ont rien à voir dans cette voirie. Lokola ndeko Olivier Sa eska ko sala te na commune na e akati bango ndambu ya taxe. Po bazwa pe charge obeya ko bonga ta mabanga. Ba impôt oyo ba souhaité ba futa ka Olivier Sa ya yoka ngata soloté. Je vous témoigne, je ne suis pas son porte-parole. Na yelinga rappel 100 francs mais Olivier Sa c'est un ami de loin. Donc netolo ba aboye Olivier Saya azana un mois koloba awa te bempo oyo pe kotaka na Mungafula Olivier Saya mona rango te. Décentralisation, il y a des GRK, il y a des GI, il y a des GERAT, ba service traité nyons oyo soka ba recette ya l'état Olivier Saya azana eloko koloba te. Peut-être moi mukoya bango kotaka na des GRK ba rétrosaka bango moi fond moko boye pona bango misala mikemke ya ba commune mais azana interdiction Olivier Saya ko meko ko sala nzela oyo te. A megate c'est dans le pays c'est organisé de mona beaucoup mais c'est pas kotikela nzela mais c'est pas le cas chez au Congo. Voilà ba robe ba nande ko toma lo waka. Bande komi balé misat ba utala yo pesa bango mbote. D'abord on appelle si ba confrère na ngano soyé NPC ba journaliste nyonso ba concert na ba confrère na ngai. Bah, éditeur, je salue mon ami intime Daniel Issafou, l'honorable Daniel Issafou, un éditeur comme moi. Je salue Mike Moukeba. Na pesi ba massa nanga nyoso ba auto komara la bango ba journaux, auto sara la bango musalo yo, Jonathan Levo, à mon père qui est malade, papa Mbala Makes que je souhaite la bonne guérison. Vraiment merci Nabinope, bah bateau ba solo lui soit solo et Moni Sara. Vraiment merci confrère. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci Tolbak Torotikate. Merci Nandeko ya CCTV à l'équipe à l'Obeli. Problème aux zones qui se passer dans la ville à Kinshasa. Toroloba. Merci, à la prochaine.